Bonjour, Bande Konange Zanga Mamluba. J'espère que vous avez malam ce que vous allez. S'il vous plaît, pour l'exaba podcast nanga n'est-ce pas? C'est une manière à l'exanga qui est réellement bolinga kanga. J'essaye de faire un effort ya koye la bino bilo kozali na substance. Ça se présenter à ma manière, mais quand même ezala ki bo fandi bo réfléchir bo moni kono il y a quand même du fond dans mes interventions. Vous été hein? Nalandi un pasteur là oyo auti kobala juif omoni bafaux juif oyo bazalaka kuna na Moyen-Orient. Pasteur congolais là afokaris na yema abali faux juif wana bomoni l'homme la complexé akanisi kabali rasi ya bato na nzambe kaka ndenge bombo yebi kaka deja mutu qui ne s'aime pas fo ayaka na mateya mpe kaka autengama aya na mateya kotuna Congo est-elle bénie ou bien Congo est-elle maudite. nayebi te so nalobi awa bachrétien moderne parce que boyebi problème ya Congo c'est aussi les églises ici là oyo ngai nabengaka basecte oyo. Ya liboso, le Congo n'est pas maudite. Ça, on doit d'abord être clair, bande konangai. Tokani, que personne ne vous trompe. Le Congo, l'endroit n'est pas maudit. Tokani, but le Congo a été corrompu. Corrompu, onga nazoloba, ezali au-delà, il y a corruption, kakandenge tozo interpréter corruption. Tokani, je parle d'une corruption profonde, hein, de la nature même elle-même. Mais cette corruption-là n'est pas isolée kakana Congo. La race humaine, en fait, l'humanité était corrupted. Tokani, likambu fonde total ezali que pourquoi est-ce que na Congo on ne laisse pas le peuple congolais être en paix, Balukaba se développer, évoluer. Il ne faut pas que vous permettre à pasteur Oyo, kotia babuzo banakati mituna bino. Toyokani, quelque sorte, vous êtes aussi les victimes. Il y a bateau baza mal intentionné, balinginde kotika peuple congolais tranquillité. Cela ne veut pas dire que vous êtes maudit. Donc, question que Bandakotuna, ce qui Congo est-elle béni ou maudit? Écoutez, soit Dieu azamutia oui ou non. Hein? Si on dit que Nzamba salaki mokiline et que Congo est un endroit que Dieu a créé, tout le monde richesse n'y stoitier, si que bénédiction Nzamba comment malédiction comment? Togani, yé pasteur wana, a kende kuna na Israël na le couteau ezaka pays désert. You know, faut pas voici un pasteur akekona nukobala mutu auti na soi-disant Israël. Les chrétiens mitu bakrane ezaka pété, hein? Bazo kanisa kuna nde Israël lo bango batangaka na Bible wana. Right? Israël, la Bible, eza place là où coule le lait, le miel. Nzamba pamboli yango. Mais Israël, tout le monde est un pays désert, il n'y a rien là-bas. Tout le monde a mabanga na mabanga ndezalaka wana. Contradiction déjà. Mais bon, les chrétiens lelo, balobi kunande Israël oyo za na Bible. Ok, comme la Bible est un livre qui a été plusieurs fois modifié, interprété, réécrit, mais bon. Ok, whatever, right? Tu discuter sur ce sujet on a été. Mais ngai na bibo et pasteur le mari le normalement il faut te bengayo les Mario hébreux. Pasteur Mario hébreu. T'as la kota libala no kaka na kimende ngosio continue kuna na hébreu. Ce qui peut na ba hébreu kuna. Soko zo mona Congo on dirait na malédiction kanga biloko na yo kende kuna kofana na Tel Aviv. Tokani après tout Bible na bino boya côté ya bato Nouveau Testament bozela ka Armageddon. Armageddon ko sala na Congo te. Et que ça m'a kuna super na Tel Aviv ce qui peut wapi. Au moins que tu t'es trompé d'abord d'endroit géographique.
tika kolinga koyela biso milimu na bino bozouta nango kuna ya baantikriste boya nango na Congo. D'abord ekosimba te. Tozolanda, on a utilisé l'église pour endormir le peuple. Maintenant l'église lelo bolingi bando changer kazak, bolingi bando koyela peuple ba matea moko na lepe ya point boza mitea mabebo ko vous le pasteur oyo. Ba pasteur chrétien. Bona mtema mabe po anini. Ndenge bokomisa peuple wana nano. Esala kabino mawate. Pasteur oyo Mario Hébreu. Wana mawate po anini. Et puis on a comme compte ta paternité, no doute, hein? Oui. Osa ce qui peut semi nélotique, ce qui peut semi bantou. Maintenant, comment peut qu'on compte à partir semi on a doute? Parce que osa la kata semi bantou. Au quoi on a maté à bouzoba boyete? Yo malédiction à Congo, yo mono yo muto yo zakate mo yo maudit ça Congo. Et puis ce qui Congo est maudit, mais toi tu sembles être heureux, hein? Yo bien ça peut semi-congolais, mais toi tu sembles être heureux, n'est-ce pas? Il y a une malédiction au Congo, banani mutsuko baza maudit. Le peuple congolais, au monde ça capable si bino ba pasteur na ba politicien, pour voir que ce peuple na baza maudit. Malédiction au Congo est une malédiction par rapport à quoi? Parce que l'endroit est trop riche. L'endroit est scandaleusement riche. Donc l'endroit n'est pas maudit, mais c'est le peuple qui souffre. Mais le peuple a souffert by design. C'est le système qui fait souffrir ce peuple-là. Le système Oyo Bino ba pasteur Oyo est inclus yo Hébreu Mario. Ba bozawana ba agent antichrist, ba porte-parole antichrist. Pour rôle na bino zaki ko faire endormir peuple wana pour peu espace peu sa couloir na ba politicien ba continuer ko yiba, n'est-ce pas? Siko lelo yo ya na mateya otu na peuple wana dossier mona bo tumbole li peuple wana li bulu po dindisa peuple wana mona pasi si manango pa ko tuno est-ce que le Congo est-elle béni ou bien maudit boni boyeko yenzambe tanga sala ki Congo maudit sa kango eza na Bible eza na chapitre nini l'homme congolais maudit comment pondenge ngai na yebi histoire ya solo Bible ya solo Israël c'est en Afrique. Israélite, il y a solo aza d'abord l'homme noir. Si elle abimisaka batun moindo na bango pesi bango Africa. Mais ce qui t'entend Bible, apesaka Israël na l'homme noir comme le Cabo. Il a appelé Israël son peuple. Hein? Si yozo na matea kotuna ce qui Israël aza maudit. Si wana Israël yo utine aza wapi. Pour une bino batum soba complexe mental oyo, lokolo ke kobala nani ashkanaji Jew parce qu'il faut bien dire yobala nani yobala juif hein? Obala ba imposteur oyo ya ba mindelo ba utero de l'est oyo baya kokosa bakenda komi bamba identité Israël pona koambrouiller nango mokili nzambe bakabango te parce que comment nani sika bango bazala kezana no se contredire na Bible na nukutu hein? Israël oyo moderne ndenge toyebi n'est même pas une terre riche. Ba juif oyo se sont derrière ba guerre salamaka presque partout dans le monde. Hein? Ba George Soros oyo. Ce sont les cousins de ta femme là, monsieur le pasteur Mario Hébreu. Hein? Ngabi boy. Moi si na aza cousine ya ba oyo azakana katanga oyo Moses Katumbi. Hein? Bango na bango baza ba cousin na ba cousine ya George Soros hanguren wana bango wana tu eza race wana te de ces gens-là bango wana te babota mana hangore babota mana Grèce babota mana Israël lokuta babota mana Poland eza na Allemagne de l'Est et ça ce sont les mêmes gens là n'est-ce pas ce qu'on a été automatique nini hein bloko te oyo te biso bloko nini pasteur oyo ote batuna bloko nini peuple congolais botia mateya ya buzoba na mitu na bino te boyoki muto oyo d'abord nayebaka te boyebi pasteur oyo nasepelaka na elongi na ye te aza na elongi lokola uta Mogadishu pasteur oyo ye te wana balobaki soki mpe aza mpe mutu ya biloko nini afutaka bato mpo bakokosa na batémoignage c'est le monsieur non. Oh mon c'est un imposteur. Mais miracle na ye, c'est là qui nous douteux. Son existence est douteuse.
sa nationalité douteuse, son visage douteuse, douteuse, ce qui peut douter. Monsieur Mario Hébreu, papa, zonga na Tel Aviv ko, ce qui kuna ozo sepelate Netanyahu otio panzili kolo, kende na Mogadishu, bisika batu bazana bilongilo kola ya yo. Yo mona ke longino ane zaka na Zaire, pasteroi, elongino ane zaka na Zaire, nzambe tango asalaka muto, tango ba Elohim basalaka batu à leur image, tango basali l'homme noir, yo mona basalaki elongi wana eza bilongi ba mélange, eza ba résultat ba mélange, eza bilongi original te. Poni ko tungisa biso boyo, pona nini bino ba semi Dakar, il faut toujours boire au biso mitu passé. Poni ba matiola, so metiola na Congo, oyebi malédiction, ok, ça tombe bien tuni question malam. Mais ngai na moni malédiction yo tuna question c'est le pasteur. Eza malédiction ya race lokolo ya yo. Ba semi Dakar na ba metiola nde baza malédiction ya Congo. Po bozala ka fidèle ni na biso, boza batu moko bozaka ndenge wana, boza ba cauchemar psychologique pour la nation congolaise. Hein? Yo nan tu es fidèle à quel peuple? O fidèle na banani ndengo zawa no zanon fidélité non ezaka na banani. Tu es ni fidèle à nous les noirs. Hein? Et puis ok ko kota libala no kuna bisiko kende pa ba ashkanaji Jew ba corrompre bongo lokolo koti na biloko wana lokolo kota na biloko na bango bakabala wana ndozo ko ele biso malédiction ba prédication zangatina. Même Yezu est-ce que teki biloko yote ya wana Yesu teki bloka buzoba boite yo Mateo ya buzoba utina ngo wapi pozata na Bible te hein et puis pasteur mususu sel eloka malonga Paul Kagame asala eza konyonga ba église pona ko éviter ba corrompi ba voya ba pasteur lokola yo boye ba ke no corrompre peuple na été biso na Congo se tozana libabe zaka ba corrompi ba politicians oyo basinya bateka milimo bazwi bambongo bango bakoma riche bapesi faveur na bapasteur lokola yo boye basemi Dakar bisika touti toyebi te. Et puis na Bible quand Dieu parlait à Israël il utilisait un prophète israélite. Comment Dieu peut vouloir parler au peuple congolais, au peuple bantou, qui doit utiliser un semi Dakar moko ba uta ce qui peut ba Mogadishu yo zana loko uta batao va konde kote kuna na Mogadishu kuna ya du désordre kuna nzamba pesi on PVT a pesi on ngonde pona Congo uta botanga ka Jonas akenda ka kote ya nani na nini va super na nini va madindaka na mai tu dika odinda na mai te pona nini il faut dinda kuna na mer Méditerranée to dinda na fleuve Zaire poto ndima kia solo nzamba tinjo suko ya kote ya biso ba congolais ba message na kotenga mawana odindira mai ata moko tozela do message zangati nao na banana ngo bazana ba nini va po ya kote bloko zangati nao Congo za nini va te yo za Jonas te. So lingyo bima Jonas monsieur le pasteur nani Mario Hébreu kende ko dindana na mai ndenga moninga dindaki na mai ba balen ba melaka ye yo pe dindana na mai ba balen ba melayo kuna na libuma balen soko sambela soki balen na sanjo nde yaka na Congo ko te biso bloko zangatina o Congo est-il béni est-il maudit tango Israël ba faux juif ba ko toka ba minere na biso ba kende nango tuna ki bango makama malédiction na bénédiction te. Pona ko toka, pona ko exploiter Congo, là il n'y a pas question de malédiction, là le Congo est béni. Pour faire souffrir l'homme congolais, nous avons côté absolument le couteau Congo. Congo est maudit comment? Parce que l'homme congolais souffre, mais l'homme congolais souffre, c'est la corruption qui lui fait souffrir. Et banani mutubaza la tête de sa souffrance. Et ça ba cousin na yoti, ba bokilo na yoti. Baby bino, mukolombo kane ko zala gérer pensant na ba vrai patriotique. Bon moi ndebino ba semi Dakar to benga na bino hôtel ba prophétie zangatina et puis hôtel sur la langue nini po israélite abandoza nani message ate peuple na ki israélite yo siko zo hôtel sur la langue nini oyoko ok kuna koyoko la ba hébreu no utiko yoko la lobby hébreu est une langue neuve non bakosa ka ba chrétien ndenge baso bakosa bango mituna bango bino peso ba chrétien to matipena to kita ata na critique ka pe ba pasteur na bino jour et nuit. Mais narabi muta kosa ka yo po yo moko se permettre à koso n'est-ce pas bino pe ba chrétien po nbo poussa ka raisonnement na bino te parce ba kosa bino lokola bana mike boza tellement perdu yango bozo mona ba manifestation ba troko na ba pasteur oyo
Hier, vous avez connu le pasteur pornographique. Aujourd'hui, vous comme le pasteur Mario Hébreu. Bah, quand tu n'as vu ce qui vous a béni, tu vous a maudit. Ça, c'est quel genre de prédication? Totanga tana ba livre Azaïa, soit Dieu prononce la bénédiction, soit il prononce la malédiction. A tout nakate, Égypte les a béni, les a maudit. Israël les a béni, les a maudit. Nzamba tout nakablo kwa nate. Ce qui nous a appelé ce message, il est précis dans son message. Et puis, il a béni Congo. Dieu a trouvé plaisir quand il a créé Congo. On vous fait souffrir nanko. C'est le système de l'antichrist avec les politiciens corrompus. Il a créé un système pour tellement passer le cabot bande qu'on croire que peut-être non, vous n'êtes pas maudit. C'est pour ça que maudit. Nzamba nga kendo ko créer bino na ba mabelo kunesika ba neige bimaka bazanga richesse omoni ce qui mutu terre na yo ya héritage za terre moko ezanga richesse. C'est ça même la malédiction. Yo se mona nzamba pesio terre zo ko fleurir richesse yo kanisa za modia modèle nini. Parce que tant il y a cela que la terre il a béni la terre. Si ko tant il y a du mutatio et si ka terre zo ko pese la yo si ko malédiction ngo uti wapi. Ye pasteur Mario bisika mwasi na ya utater wana ndeza ka maudit. Mwasi naenda za de la race ya batu baza maudite. Mwasi naenda za descendance ya batu nzamba ye bakate. Voilà. Pasteur na ba kutu kombonete. Pasteur azakane longa Mogadisho et monsieur le Mario Hébreu papa. Yo ko ana biso maté abuso maté papa. Kendo te ya biloko nona na Tel Aviv. Tu veux poser la question Bisika Ineza maudit au béni, va poser cette question-là dans Tel Aviv. Question là s'applique là-bas. Comment est-ce que Dieu peut avoir appelé Israël, mais terre wana ezalaka désert? C'est ndeko faut que ndeko tuna yango wana. Hein? Comment est-ce que kuna balona katati ya pambe botaka kuna te? Il faut que tuna pona ni bazaba menteur biologique. Aux Hollandais, comme leur père le Satan. Yesu atambolaka wapi? Kuna na Moyen-Orient na Palestine. Atunaka banani, abengaka banani ba temple ba synagogue ya Satana. Batwana, bisika mwasi no auta. Yesu abengi bango, vous vous appelez synagogue de synagogue, mais vous êtes la synagogue de Satan. Tozolanda, quand il a dit ça, alobela kiongo biso batu muindo te parce qu'il n'a pas parlé ça en Afrique. Il a dit ça, il était là-bas na Palestine. Côté kuna ba Tel Aviv na ba Galilée kuna. Bisika mwasi no auta. Et puis bo bandana na kozongisa la biso kombo na ya Yerusalem eza kombo ya bato na te ba yiba biloko na biso ba ili biso ba kubaso ba ja na biloko to Jerusalem Jehovah Jacob ja wana ezalaki na balango original biso to yebaka ja mutu moindo yebaka ja ezaka na ba alphabet na biso zaka na ba y na biso na ba h na biso na ba w na biso na ba u na biso biso toyebaka Dawidi toyebi David te toyebaka Yakobo toyebaka Jacob te toyebaka Yeshua toyebaka Jesus te toyebi Yerusalema toyebaka Jerusalem te ba ja na ba v. Est-ce que ba lettre na zaka na alphabet ya bana na Nzambe toyebi yango te bakoko na biso ba yango te kutu soki totali makambo bien livre de Deutéronome 28 Nzamba alakisindeke apinisaka biso po tokendaki kosangaje na banzambe étranger. Yango wana atike kotia biso tokende koservir peuple langue na bango toyebi te langue étrangère. Peuple wana eza banani? Masuwa oyo bane kozoba africain ezokatisa bango si Atlantique. Masuwa wana ezaki ya banani? Ezaki ça appartenait à ces faux juifs ici. Alors, faut pas venir kosakana na bato. Oko bali leur sœur à côté ya bato, le Congo est-il béni ou bien maudit? Maudit aka kweba monampa la lokola mo Congo maudit. Yo kutuna nkoko na uta wapi? Koko na uta wapi? Elongi na wana zakala ya ba Congolais teze elongi ya ba Bantu te. Mutu moko uta Mogadishu. Mutu ozana mulimo nanu ya ba kamikaze. Kuna na Mogadishu musa baza spécialiste kwa enleva ka ba masuwa ya bato. Depuis abotama nanu enleva ta Rwanda mon côté. Ka kwa otepse bloko zangatina. Si baninga no ba prophète na ba nani ba roi kuna na Ancien Testament baza oke bitumbati. Yo lokola yo zozo mpeve.
barwande bango bazokotiaka biso panzi likolo okoki kopesa ta bakonzi na biso mayele te okoki mpe koede bango te bakende mpe na guerre ndenge dawidi abandi akende guerre otelemi wana olati baveste na yo na bachar na yo alokuta outi nango kuna na Tel Aviv yo mimoni oza nani lokola outi kuna siko Tel Aviv yango nde lola ye ozozalaka kuna trône de l'éternel ezalaka kuna boni boyeko bapalestinien batiaka bango kutu panzi likolo mikolo nyonso mpe bolingi bokomisa Congo un endroit aussi ezala so occupation ndenge bosala bapalestinien ti nde idéologie ya bato ya basemeki na yo ti tala paster oyo fandaka calme ndenge osi ofanda bapoliticien na biso bacorrompio batikela au couloir parce que vous êtes nabio na bapoliticien na vous êtes soumis devant le même esprit de l'antichrist mais koyela biso bamateya no kotenga mana te faut pas venir kotia biso misape na miso ya papa kosaka na biso te oyoki soko ozalaka ata mbantu oye na bamateya no wana tokoka odiscute ndenge mosusu mais quelle audace un étranger comme toi quelle audace un semi-Dakar comme toi quelle audace le descendant de Mogadishu oya kote ya biso babantu otuna biso bantu soki to Congo eza béni to maudit yo koko na yebisa ko ke Congo ezaka la malédiction koko na yebisa ko tozaka maudit comme quel endroit du Congo yo moni ko za la maudit comme où c'est mai tozana ngwe belé forêt belé terre fertile richesse n'en parlons pas sikoyo loba parti nini ya Congo koko na ona Mogadishu bakeza maudit. Qu'est-ce que Mogadishu produit même? À part bateau bazwaka ida kokende ko enlever ba masuwa ya batukuna kote ya ba Yemen kuna. Et puis tala kaka batongo ba activité na bino bisika ezala kaka kote ya ba mer morte nde bisika bandeko na yo bakenda ko enlever ba masuwa. Yo moni biso za na bonction ndenge wana. Biso mkoto ko sampefa ko banda ko enlever ba masuwa to ke sala ngona fleuve Congo. Mai ezali vivante. Ezoko kende kuna sala kande course na Amazon. Mai na biso kende tino Océan Atlantique. Yo kalo kuma mai na biso. Tali abatela ba cousin na yo bakenda ko enlever ba masuwa kuna sika ba Dead Sea. Donc mer morte. En tout cas ba français pena ba mindele bona ba terminologie. Mer ko zala sous morte ndenge nini. Et malo ezala kabukole. Mer est-ce que mer ko zala morte? N'est-ce pas qu'elle est en train de couler vers l'océan? Je crois que kuna mer wana ezaka morte ndenge nini. Yo pasteur, biloko faut expliquer biso yango wana iti. Que mer wana ezala sous morte comment? Po biso tebi que rivière kenda couler dans la mer kenda couler dans l'océan. C'est côté ba koko no ba uta. Côté ba kuuze no ba enlevaka ba masuwa ya batu mai wana ezala ka mai mer morte. C'est mai ko zala morte le susu comment? Yango il biso ba mateya na yo buzoba po yo za na mpeve ya ba mort. Yo pasteur oza animé par les esprits de mort outi nango kuna bisika ba cousin no ba enlevaka ba masuwa, n'est-ce pas? Soka to enlevaka ata Rwanda moko. Soka to enleva ta batuti ata moko. Tokaka kotika ote ya biso ata mukie kaka. Vino mobimba osalela identité te. Moye yo kutu Congo epesi yo ti yo pesi biso Congo nini elokota si po yo zotoka ka lokwa baninga na yo juive wana lokuta bali yo po na ba intérêt na bango liso ba exploiter lisusu, n'est-ce pas? Donc yo kuno ke ko bala bande ko basemeki no boyi bakabiso ndenge bo mesana na ba synagogue na bino ya sata na botiela bato awa na occultisme na bino ba kabbalista awa na mokili botiela batu ba juif masuwa wana ya ba juif etoka ka ba africain zo katsa bango Océan Atlantique et da ba africain ba kende ki boumbu na Europe na Moyen-Orient po yo ko balinde ko na bango otele motu na biso Congo eza bénite Congo eza maudite poka kweba tango azoko koma na ki Mogadishu alobaki ke Congo eza bénite to maudite biso to yebiko na yo d'où vient ton grand-père même elongino wana ezaka na Congo to botaka bilongino yo wana osemona mutu mobimba elongino bato bazokotoka ka doute yo ato elibiso bakomba bachilu bano yaka nangwana yo za candidat il faut basala ko test à Aden parce que ton visage est douteuse.
Yo zamoni bano mibali bakendo salsa ba test ADN na secrètement yibi mwana kiri na hôpital basala test ADN. Nde bayo oyoti. Tata sali ADN, tata mwasa sali ADN, bakoko basali ba ADN, village mwamba, tina ba chef coutumier ba saloka ba ADN. Po baningi bazala sûr koza penza ya bango. Ulo sambela nanu nzambe, pourquoi est-ce qu'a créé kaona ba embrouillement biologique? Yo zozo ndem PV, ya konunga kokotsa ba congolais na mitu. Donc otante l'autorité, otala lokola peuple yo, mitu na bango ezalaka faibli, bandima ba buzoba ba lokuto bo bukana bango. Alendo yeli suso tante, tala, maudit malédiction no reote abato, papa, kendo te yango kuna na Tel Aviv. Kuna e bazalaka na richesse te. Kendo tu na basemeki na ona babokilo na yo. Israël, faux Israël, est-il maudit ou béni? Kendo tu na biloko na kuna. Et puis quand tu na ngona langue ni na ki hébreu. Moses alobaka langue ni na baka ki hébreu. Nzambe na Ancien Testament banda sola na Israël na ki hébreu. Bata soni bata lokuta, ba imposteur. Bokosa monde vérité c'est yebana. Bata mba cerveau pe etende ba kroaka na babiloko na bino ana. Yezo alobaka langue nini? Bolobaka ngote pona nini? Fallait boko mangoti bote ya kangoti yo bali basemeki no bolobaka langue nini? Ki hébreu. Langue moko ezata na 2000 ans d'existence, vous apprenez ça à vos enfants jour et nuit. Atanga sina ko kende ko kela ki hébreu. So de langue ba ko nanga balobaka tango elle azo diriger bango vers Congo balobaka ki hébreu. Pas ko déranger batu beko. Tungisa bato ndire ki hébreu ngo. Est-ce que ki hébreu loba makana lola? Est-ce que loba makana secteur moko bo puis langue moko fabriquée par les imposteurs ba sa comparer nango. Bon déranger nango bato yezo lobaka ki hébreu te bolobaka maraïque c'est pas maraïque yezo lobaka te bolobaka ngote poani donc boyana no ko te sa bato biloko nanu ko ni ba prophète dans la Bible ba lobata langue wana te bino moko mutu boyana langue na bino asikawa bo embrouiller maloba na nzambe titi ale yo la biso ba mpeve abuzoba tala et puis matin no wana Dieu ne t'a pas inspiré Non, faut pas quoi la puissance. Dieu ne t'a pas inspiré puisque Dieu ne veut pas se contredire. Nous avons beaucoup inspiré matin comment. Tout est la logique. Comment est-ce que Dieu bénit le Congo pour inspirer yo matin à Congo est béni ou bien Congo est maudit? Maudit par rapport à quoi? Au moins il y a un bateau et un complexe. Et puis calé bande konanga. Ba mindelo amite mama be hein. Bazalaka kwa na matel, ils ont embrouillé même des versets bibliques pour justifier l'esclavagisme. Il y avait donc, en fait, ce pasteur ici, il est en fait dans la même lignée ou un raisonnement que l'homme noir est sous la malédiction. Un raisonnement en erreur. Un raisonnement qui a ses origines, les blancs racistes, qui voulaient justifier dans tout le bas, balinga qui bat dehumanize l'homme noir. Tant bazo toka mutumu d'esclave, bazo traiter le rôle nyama, pour justifier que non, ne vous souciez pas de l'homme noir. Et puis pour n'appeler mutumu doit accepter sort na ewana, il fallait qu'il réduire l'homme noir le rôle nyama. Côté na mutu kaza maudit, kazo mérité misère na souffrance bazo salewana. Mais ça c'est faux et archi faux. Tozolanda. Nulle part dans la Bible l'homme noir est maudit, non. Bayela kabisona Mateya lokuta babalusaka Mateya ya Noah na petit-fils na ye Kenan. Oh Noah te ezalaka Ham. Oh Noah avait maudit Ham et que Ham a patriarche à la race noire. Comment ça c'était la manipulation de la parole est claire. Noah n'a pas maudit Ham, mais il avait maudit Canaan. Et Canaan est le patriarche des Cananéites, qui sont les gens qui habitent dans le faux Israël d'aujourd'hui. Et les autres fils de Ham sont les patriarches des Égyptiens, des Éthiopiens, des peuples noirs, les Africains tels que nous les connaissons. Si on a une moutazala qui maudit, toujours en train d'embrouiller la parole. Alors il y a eu les noirs de faible esprit, au lieu de réfléchir, chrétien, chrétien, place to sona kanga ina bino zalaka, chrétien bolinga kotanga Bible na ba émotion. Awa ngana lobi makamna otiko loba na inventango ezaka na Bible wanati. Ke no watanga meli masangana ya langwe. Bible lobi nini? Kana mutu, donc le baso qui peut hema mutu asekaka
nani papa na ye soki mpe ye mais papa ntango alamuki na bakwiti na ye à maudire Cana. Il n'a pas maudit Ham directement, maudire Cana. Tokani. Maintenant, il faut botala maintenant qui est Cana. Si vous voulez tous les jours, Sarah za Canaanaïte, Sarah za Canaanaïte. Right? Comment il faut pas réfléchir ça, hein? Bozui Agar, une africaine, bo accepter qu'elle était esclave. Mais Bozui Sarah Canaanite, bolobi yende maman ya Isaac, le fils de la promesse. Un nom qui n'a même pas l'identité de Dieu Nakatia Kombo, tandis que souvent vous voyez dans la Bible Kombo et Zosukana El. Il y a El quelque part dans le nom. Dieu est mon juge. Hein? C'est que Ishmaël, Dieu m'a entendu. Maintenant Isaac, oh Nzamba, c'est laughter, c'est peut sourire. Sourire de qui? De Isis? De qui? Wananyo c'est ce qui tolobi ou tolobi. Bazopesa bino ba hint botala baninga to komona bazopesa ba kombo el nakati bozo ko comprendre que awa el aza actif na masolo mais koza pe na ba kombo mususu el est absent na masolo wana yango ba kombo na pesa ki na ba el nakati te mais bolingi ko comprendre kaka te et vous ndena lobi ke moko s'occuper bato ba nyi basaka na kana bomona ta pasteur oyo. C'est le même esprit là. Pourquoi il ne peut pas poser cette question-là dans Israël? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est Tel Aviv, dans Jérusalem, dans le côté de côté de Matéa wana, bako ben yanya takakutu suma kolokunate. Tolandi, hein? De même que ce que moi je suis en train de dire maintenant là, c'est un quel belango kuna na Israël, bako bambanga titre nazali antisémitique patati patata pour musala ba faux juif wana yangwana. Ce qu'on questionne bango balobi oza raciste. Ce qu'on questionne bango balobi oza contre ba juif parce que bambrouya mokili ba manipula mokili ba mibimisa ba victime. Ba moni même attitude ba tuti bazalaka nango. Nde biloko ba faux israélite basala. Biloko la baza ba imposteur baya bakangisa mokili munoko. Moya bo questionner bango mingi ezate. Ce bo questionner bango ba bengi bino bozali antisémitique. Si vous questionnez bango balobio bango bazalaka ba victime, on les tue. Oh Hitler alingaka boma bango toute ma solo lokuta. Tozolanda. Mais quand il s'agit de réduire l'homme noir à rien, là c'est antisémitique. Là ce n'est pas racisme. Là nous sommes obligés d'accepter tout au nom de Dieu. Du n'importe quoi. Wapi na Bible sika lobaki que l'homme noir est maudit. Wapi na Bible sika Afrique est maudit. Botika nan batu bloko zanga tinako botika nan boyela ngai te qu'on a livre Isaiah Dieu prononçait les punitions contre Égypte. That's true, mais kaka na livre Isaiah wana pe komona nzamba na pazolo ba je vais restaurer Egypt my people, je vais restaurer Éthiopia. Éthiopie c'est la terre de noirs. Quand nous parlons de Kushites, nous parlons de peuples noirs. Tozolanda botika babiloko na bino na bozalaka nango bandeko nanga bofungola pena misubino pe le sus bofungola ba bongo te atakuta ngo ba imprena bino par vos oppresseurs de vous détester, hein? Muta kwa ko défendre bino azate bino moko banda ko telemaka. Il faut pas bondi maka ba bénédiction zangatina. Vous n'êtes pas une race maudite, pas du tout, hein? Dieu avait permis une punition pendant un temps. Punition ni nango na Bible qui est dans l'éternité, hein? Bondima qu'Israël a attaqué pendant une période. Même dans le livre de Deutéronome, ils allaient prononcer la malédiction, punition, mais pendant une période. Dès que le peuple se répand, dès que le peuple retourne vers son Dieu, le peuple a trouvé le salut. Si vous avez si vous continuez à souffrir, c'est parce que toi, tu n'as pas encore... Souffrance, c'est vrai. Kabbaliste, parce que ils sont liés dans kabbaliste. Baza à la base, mais bien vous êtes responsable parce que vous refusez de voir les écrits sur les murs. Mais vous faites le choix. Il y a côté que pasteur bataille bino zamba ko pambala yo tozolanda tang ba yebisi bino bongona bolobi amen. C'est pour cela vous voyez ce voyou de pasteur se lève aujourd'hui pour questionner si vous êtes béni ou bien vous êtes maudit, parce que vous avez passé beaucoup des années de votre vie dans l'ignorance. Bolingi ba mateo ezoko sonner bon dans vos oreilles.
bango moko mutu bayebaka baton na bango bateyaka bino bakoneri mbalo balingi bakozongisa bino na mitu na bino donc bakotisa bino doute bobanda kodouter de qui vous êtes ndenge natalisi bino c'est un raciste mutu oyo oui raciste eza kaka teke mutu efo azala mundele bino mbala teke mutu akozala za mutu moyindo na libanda me bongo na ye basi basukola il se déteste. S'il pouvait changer même la couleur de sa peau, il l'aurait fait. Nde batuloko la pasteur oyo Samuel s'occupe Samuel s'occupe Samuel eto s'occupe combonez à la canine hein ba combo pas que bizarre kaka elongi bizarre combo bizarre raisonnement bizarre cerveau bizarre prédication bizarre makamune tout kaka bizarre yenda zali égal à bizarre yenda il faut mettre na soka za benito za maudit yenda kende ko te mate wane pa basemeki na babokilo ne kuna na kati ya Israël po bango ne mutu bazalaka kuna bazalaka na pete hein bande kona ye batamboli partout dans le monde en train de financer les guerres de gauche droite basemeki na ye kuna na Israël bango nande bazali à la base même ya ba système bancaire et tout ça là système bancaire sur total yango bien c'est un système même de l'antichrist. Système bancaire était créé pour normalement faire quoi? C'est comment utiliser un bon nandeng électronique, n'est-ce pas? C'est comme ça que le système te contrôle. Boité, Ozala Kiwapi, tu as dépensé combien? Tu as dépensé où? À travers carte na le Kisaka. Bazoko Boun, ça coûte pas doué avec cash. Tolandi, hein? Come on, man. Hein? Même à ta cash, en autant que cash, c'est la populaire. Bon, mon a chiffre wanate, hein? Tala, chaque fois que vous avez numéré biloko, et ça a déjà hint que l'antichrist a ses empreintes là quelque part. Tokani, wana zaba makambuto ko bandolo bela kangwa une autre fois, tant pende za la côté na bisote masolo ko sole za la belé. Tolandi mais na mukusa na sabino que l'empire romain n'a jamais été aboli comme tel. L'empire là ezali ko exister li seke na ngwe botaki na monde na biso moderne représenté par les États-Unis d'Amérique et ses alliés. Tokani, yango bozomona un pays colonisé par la Grande-Bretagne, un pays anglophone, mais na dollar na biso il y a les écrits na qui latin, na Roman numerical, Roman numerical, numerical, na qui latin. Pour na koloba nouvelle ordre mondiale et puis ba chiffre kuna na qui romain, c'est na qui latin pardon. Alors, posez-vous des questions, why? Et puis, dollar, unité de mesure, il y a bambongo presque tout dans le monde, n'est-ce pas? Ok. Vous avez besoin de Saint-Esprit à expliquer, binongo. Objectif antichrist, c'est aligné. Comme il m'a faire un système avec un système qui dominer le monde, en train de régner, puis il y a un sommet, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il a réussi à quoi gêner toutes les nations devant le dollar? Hein? N'est-ce pas que Bambo qu'ils ont mesuré l'économie par rapport à dollar américain? Boité, hein? Le lot de bitumbe ça la makuna na Europe kuna entre Russie na États-Unis parce que c'est les États-Unis mutezo bundaka kuna na Ukraine. Même ata makamto bundana na Congo MONUSCO balongwa. MONUSCO za branch ya ONU. ONU ba grand donateur ba ONU za kabana na États-Unis d'Amérique za kabango na bango wanati. Boité, na isa kamna ke bitumbo ezali physique et ça peut métaphysique. Hein? Ezali système moya bangwa kaloyo et c'est comme à la fin bazoko bunda ba hold on parce que bazana balingi ba changer ma solo tant baza c'est nouvel ordre mondial pour na ba reste donc ba établir nouvel système il y a faire les choses tozolanda mais toujours antichrist azala au sommet ndebi tumba tozana ngwawa. Faut pas vous permettre que pasteur moko bobazana kata système wana alala la muki aya yebsa ko mutu mwindo ba mateye sangatina na uti ko bali suswawa Noah avait maudit Canaan bomoni pasteur oyo s'occupe Samu s'occupe Eto tu vois ta femme là la Canaanite là Noah avait maudit son ancêtre Tolandi Noah n'a pas maudit Ham et ses autres fils qui sont les patriarches des Africains. Toyokani, tu es un pasteur, relis encore ta Bible. Donc si tu veux poser la question qui est si Congo est béni ou bien maudit, non, repose ta question. Israël et la Canaanaïte est béni ou bien elle est maudite? La Bible t'a donné la réponse, elle est maudite. Oh, déranger ma question buzoba. Donc yo, ok ko ba la Canaanaïte na yo, po ya porte-parole, o ko tsana mito ba Congolo ba raisonna ka musikate, parce qu'il y a des Congolais avec les cerveaux faibles, hein.
oh bakondima biloko wana bandeko na ngai nazo beta c'était with passion. L'histoire a tendance à se répéter. Un peuple dans l'ignorance est un peuple mort. Parce que spiritually ignorance est un état d'obscurité. Nous savons chaque fois. État d'obscurité, c'est l'absence de Dieu. L'absence de Dieu, c'est la mort. Parce que Dieu, c'est la conscience. Dieu, quand il quitte l'homme, la conscience de l'homme quitte le corps. Et nous avons cadavre. Quelqu'un qui est dans le morgue là-bas, dans la morgue quelque part. Tozolanda, voilà. Faut pas être vivant, mais aussi fonctionner, on dirait à la morgue. On dirait aux andena ba réflexe cérébral kaka s'occuper à la colonne cérébrale. Ça ce n'est pas bien. Il faut que tu es vivant, utilise ta conscience, réfléchis. Tozolanda, même il y a diabolo à manipuler kaka moto avec les écrits qui sont déjà là. Mais réussi ça toujours parce que Fotia, vous êtes trop émotionnel. Bozo linga ko réfléchir te, et puis comme j'ai dit, mutu soko za programmé à comme lingate, c'est comme ça que ton oppresseur vient te mettre des bobards dans la tête et tu acceptes. À l'époque de l'ancien temps, l'homme blanc a justifié l'esclavagisme en disant que l'Afrique était un endroit noir, que l'Afrique était maudite. Mais posez-vous la question, comment est-ce que l'Afrique était maudite, mais c'est l'Afrique qui soutient l'économie du monde. C'est l'Afrique qui... Donc, si l'humanité existe, c'est toujours grâce à l'Afrique. Tout ce que l'homme blanc a besoin pour y aller développer vient de l'Afrique. C'est comme malédiction, moi, l'Afrique est la kayawapi. Et là, on a une comprenakate. Pour na basa na taba minduki na bango, il faut ba matière utaka en Afrique. États-Unis a gagné la deuxième guerre mondiale, ba déstabiliser Japon, bombo esalaka Hiroshima matière uti na Congo. Mais talanga yi voyo pasteur oyo, moto Mogadishu somalien oyo, atele matuna biso ba question buzoba. Pona ni parce que nous avons des politiciens corrompus ba tout vitwa abu. Tozana ba scientiste te na Congo. Oyo bakoki kozoba matière na basala pe ba arme. Tellement baza busy na kokenda kana ba église ko prêta oreille na ba ce genre de pasteurs. Congo ils ont souffert la malédiction du Congo, ce sont des pasteurs, les pasteurs chrétiens. Surtout le kola ba oyo. Bandeko nangai, ba oyo surtout ba fanda dans les pays développés. Mais quand nous cause un pasteur noir à kende na Israël oyo a posé la même question. Au moins ceux qui ba ko permettre yata ba ko annuler na visa na ye à cause de la personne non grade, ceux qui peut non grade. Mais regardez-moi comment ces gens viennent chez nous, jouer avec nous. Toza nina ba konza ko veiller sur quel genre de Matteo Zotea. Oh, c'est Dieu qui parle. Ça c'est quel Dieu qui parle? Dieu est un titre. Faut pas confondre quand le Satan cherche à manipuler un peuple et vous dites que c'est Dieu. Dieu a le bac à travers pasteur Adam Colonine. Si la Bible ango, eza juste parole de qui? De Dieu bien de Satan. Parce que Bible ango Dieu ango azolo bamaka mususu kuna. Oh, pasteur azo ko lobeza pe mususu. Siko tozolanda siko wapi? Dieu ya Bible ou bien tozolanda Dieu siko à travers ce pasteur. Pasteur tala ngana za mutu muindo et puis descendante ya batu muindo. Mais nabotama a free woman na kokufaka avec un esprit toujours libre. Ponga nabotama esclave te na kozalaka pe esclave te ni na monde ya batu ni de l'autre côté. Ngana za nanga ba rebelle révolutionnaire. Ceux qui na kanisi mundele ndenga tretaka bakoko na ngai azo justifié comme maltraité mutu muindo abatami derrière Bible, mais il a mal interprété la Bible. Bandeko nanga boyebi que même avant mutu muindo balakise ko ba permettre à yekola kotanga, on lui a permis d'abord à yekola le Nouveau Testament. Et parmi les premiers versets, au bakoko na biso était permis à koyekola. Ezalaki ba verset lokola esclave obéis ton maître. Tozolanda Matteo wana esalamaka ezalaki pona ko apaiser mitema ya bakoko na biso ba se révolter te. Tokani Ancien Testament kutu bayeko banda kolo ya kola kisango mutu mwindo après. Mais le premier parti il y a
Bible en général, c'était d'abord le Nouveau Testament. Il faut vous poser la question. Botala même en Afrique, christianisme est au côté en Afrique. Religion nini, ou bien quelle est l'église au Penza était le véhicule de christianisme en Afrique? C'est l'église catholique, religion catholique, catéchisme. Ba catholique ba utilise la Bible nini, le Nouveau Testament. Tozolanda, mais ça kounande bisika Paul wana lobaka nini, que esclave nani soit soumis à ton maître, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Voilà. Ndena zolobake ceux qui parlent la Bible pour la Nouveau Testament, right? L'auteur de la plupart des livres du Nouveau Testament, c'est qui? C'est Paul. Paul a sali expédition wapi, bitambola neza laki wapi. Na ba peyo zaka nzinga na ba Italie kuna, ba Thessaloniciens, ba Rome na ba Sicily, ba Potumos, sepe Potumos, sepe Tatumos, sepe lokonini, ba Damascus, sepe lokonini ba notambola kuna, n'est-ce pas? Paul a nyataka ta lokolo na Afrika te. Asu quelqu'un kuna côté ya ba Italie na ye. Nandenga komele bino ba épître ya ba Matthew, Mark, Luke, John, ba auteur ba koma leurs épîtres 2 siècles après leur mort. Ngai na ye depuis na botama na oke sika molimo elamuki 2 siècles après pour ya koma livre te. Mais tomoni yango na ba livre du Nouveau Testament. Tozolanda. Et quand vous lisez ça en esprit intellectuel, vous voyez quand même que l'auteur est le même. Pour la plupart, il y a des livres dans le Nouveau Testament. Et quand il s'agit de votre livre-là, le fameux livre de l'Apocalypse, mais regardez les révélations ou bien les c'est quoi le terme dans ce cas? Les prophéties, il y a Daniel, na Botalape, il y a Apocalypse. Différence dans ma cité. Bon, on peut batanga prophéties, il y a Enoch, Botanga pena, il y a Daniel. Botanga lisusu Apocalypse, différence za makasite. Tozolanda. Maintenant, yo moko mutokotala. Nani muto ayepke penza na prophétie wana ya solo? L'auteur original ou bien celui qui a interprété ou bien qui a écrit des siècles après. Eza lokola na Hindu, ils ont parlé aussi d'une naissance d'une vierge à naître, un enfant qui est demi-dieu, demi-homme. Et l'histoire de cette naissance-là a été dit plus de 2000 ans avant la naissance de Jésus au Yaba chrétien. Maintenant, l'histoire en est vraie. Wana tout, na yeka kanazo la kisebino kaka pona ko faire no ka réfléchir. Tozolanda. Et ce que totali pe lisusu christianisme kutu modifié toujours. Les chrétiens originaux bazalaki kozwa Égypte, Éthiopie na valeur makasi. Tozolanda. Tant que le christianisme a été modifié, bazu ba minimiser l'importance de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve 4 épîtres, n'est-ce pas? Matthew, Luke, Mark, John, qui nous parlent de la naissance de Jésus, patati patata, ba miracle na yetu. Mais na bango nyos 4 kaka Matthew, qui place l'enfant Jésus na Égypte. So, Bangonyos 4 nous parle de ces miracles, nous parle de sa naissance dans Bethléem, nous parle de sa crucifixion, de sa résurrection. Mais apparemment, Luke, Mark, John, bazo qui PV. Il y a Exode, Yesu na babotine basalaka na Égypte. C'est-à-dire que Matthieu qui place l'enfant na Égypte. Posez-vous la question. Mais c'est clair de comprendre qu'il y avait déjà, ici on est déjà en train de minimiser le rôle de l'Égypte. Hein? Tozolanda. Mais ce que tu as li sous na torobisco to kendata na musika. Quelque part, pourquoi l'enfant Jésus serait-il lié na Égypte? Pourquoi ange kimsaki bango na ba pays mususu teo eza kuna de l'autre côté ya ba Israël na soki Israël nde ngembo ba ibsaka biso? So ki pa bazalaki ba temindele ndenge tomuna ka lelo. Mais les Égyptiens étaient de noirs. Bino bozo kima roi Hérode. Mais bokeko kima na mabele aba noir. N'est-ce pas qu'il a identifié bino facilement? Ça sert à quoi de faire tuer tous ces enfants-là na Jérusalem? Mais kotika o penza za cible na yo azala vivant et puis oyebi kaza vivant. Eza na nzela te. Ye yezo zaki na bagarde kora wande ngeneni. Poso ki bazala ki siko bakima ki pona nini. Tozolanda. Ici tozomona que donc l'enfant Jésus fallait à la peu couleur ya ba égyptien wana pour blending famille ne ba ko kofanda wana ti bambule leki
puis au Bible dit que les gens qui cherchaient la mort de l'enfant tant bakufi nde Yesu na baboti ne be kozonga na bakeko s'installer kuna na Nazareth tozolanda mais tant basale bino film à Jésus de Nazareth basale bino banani bamindele na bamindele oyo pasteur oyo ya voyou c'est un voyou ce monsieur ici là oyo a divorcé à chaque fois apparemment azwa PVT ya mwasi ya vina ye baninga kuna na Ancien Testament nzamba ndo pesa bango basingi bando asambela baosenga basingi babali oyo soi-disant serviteur de Dieu atikalaka kosenga nzambe sinya mwasi ya vina ete nzambe pe passer PVT yango na ina feke divorcer ala ya ko ela biso ba mpeve akotenga mamate ya kotengama. Va poser la question, Israël est-il maudit ou béni? Il faut que tout le monde, pasteur, tout s'occupe de tout. Tout ça, et puis pendant que tu es là, quand tu as mis la lamentation, tout le monde a été évalué. Tout le monde a nzambe. Mon limo ya ba divorce pamba yo kozanga yo mpeve kozanga discernement na makambo mariage. Alexa ko yangote. Donc yo makambo essentiel nzambe fraka Alexa na Alexa kiote. Mazo Alexa makambo ya Congo. Et puis ça contre la Bible. Bandana na base. Hein? Yo zonga na kuna na mira lamentation o ezalaka kuna na Yerusalem kuna lokuta wana bandela na noana. Sambela kuna makasi penza zona mpeve pona bomo na yo moko et puis tuna basemeki na yo soki bango bapambola mato bazalaka maudit siko tuna pona nini uyena bakoko na ye batambola partout dans le monde ko financer ka ba guerre ko créer ka ba trouble pourquoi bango basala ka science ya mabe boye bika soki mokilo lelo baby ce sont les juifs ici là à la base même et c'est yesu tanga bengi bango bazali synagogue de Satan. Que ce soit les meilleurs mathématiciens dont on parle à l'école, c'est toujours Kakaba faux juif. Leur intelligence, ça a toujours été créé pour créer les choses nuisibles à l'humanité. L'humanité, tout ça, a une bombe nucléaire. C'est vrai, c'est fait par les hommes intelligents, mais je doute fort que ceux qui bloquent les Panzani, c'est pour sauver la vie. Vous voyez leur intelligence? Alors, quand vous êtes bloqué, Bandela n'a pas semé qui n'a yo kuna, n'a pas bokilo na yo. Tuna bango molimo inspira kabango babe c'est la création de Dieu molimo ne uta wapi tuna bango pourquoi Yesu atunaka alobaka bango bazali synagogue de Satan tuna bango mituna wana tuna bango George Soros ba Moses Katumbi batuti oyo pourquoi baza ba sanguinaire biologique et automatique tuna bango biloko wana. Et puis finalement, tuna yo musalo be ko divorce ka mpe vone utaka wapi. Et puis otuni lisusu ba cousin no kota butata no kuna na Mogadishu. Po na nini ba inspira kaka ko kendo ko enleva ka ba maswa ya batu na mer morte. Wana ba bloque belo yo sambele lozu longo ba mpeve. Ule wa déranger biso. Ka Congo eza yo moni biso kana ba mer morte na Congo. Hein? Yo mon biso tana ba désert na Congo. Yo mon biso tana ba terre stérile na Congo. Oh. Yo zolanda ba politiciens yo mis en place par ta belle famille. Oh. Eza ba belle famille non de moto ba nyoko la Congo. Oui. Hein? Tika ko embrouiller beresema bato. Congolais za commodité. Belle famille na yo. Nde bazo tia biso ba mitu passe moyen te. Et bien na sambelaka. Nzamba sila na belle famille na yo. D'ailleurs ngonga pesi koki bazoza l'exposer basemeki na wana. Hein? Bwana ba problème très sérieux yango batindi yo yambangu oluka o séduire la pensée des Congolais lisusu hein de place à koki mesili bino. Ndo yembango koko bala bango ale batindi yo kende ko bando kote ya bango boye peut-être kope ko simba poto ebesika to ko kende temba loy. Boete comme ça ba Congolais maele zarakate wana bakoloba men bafandi babandi kontima peut-être ale batiki bantu na yo na bato bamande fois na baya na Congo mais bo pia kabiso tous les jours te papa siko bino bo pia kater nini hein basemeki na yo bazawa na ba financer ka ba rebelle po ba pia kabiso e bongo Israël ba général kambongo na bango ba utiliser ka pona ko déstabiliser na ngo mokili revenu wana utaka wapi. Bon, il y a des grands bijoutiers. Bazala katana diamant kuna. Ezala ba diamant ngo batambola toujours en train de yibaka.
Israël produit un diamant. Hein? Même tant que diamant est na kasa ebele, les grands acheteurs c'était toujours juif na yoyo. Comment est-ce que toi tu as même épousé race ya batumoko mboka na bango ne produit rien, tout ce qu'ils ont vient de l'Afrique. Mozana audace ya kotuna biso na Congo na mateya na buzoba. Ceux qui biso toza maudit tozali béni. Mwana mobali yo nga moni osepela na kozala congolais te ya. Au moins gouvernement congolais na bi ke bino boza genué. Et beaucoup dans le bon dire dans le belata ba longa bazala kana gouvernement wana. Ba petit garçon de batondi wana. Chilo bona bana mère ne ba camarade ne ba osala biso ba film. Yango zo mona mutu lokola individu azo sakana na biso. Mobutu tango azalaka nde pastero lelo angaki banga babengisa ye ape kote ya nan Mobutu biloko aye kote ya batu pastero aza mutu moko falaki aner omoni yo mutu nga ko soucier batu ça tombe bien pastero alingi ote ya batu falaki bo bengisa ye nano botala nan ba relation ne nyons tout bien puisque he's up to something, quelqu'un lui a donné une mission. Oui, il est en train de travailler contre la nation en fait. Il est en train de travailler contre nous. Amabatami derrière, soi-disant, qui pasteur. Ngana moni, Congo peto linga kana biso pe kaka ba pasteur. Ngana moni aner bo bengisa nan pastero. Ye pa ya kote ya nanu bino. Ate ya nanu bino ya na Bible bino pa bo bimisa pe Bible. Ate ya bino ala isa bino ba verset biblique ko soutenir mateya na yewana. Général Gassong. Omoni mutu yo fala ko interpeller a kote ya nanu yo yewana. Kanyama yo koma pe pasteur. Banda bengo esprit de mort. Muto ya ba cousin ne bakenda ko enlever ba maswa ya batukuna na ba ville na ba mère morte. Oko beng sa camarade na ota en esprit. Ayana kote ya yo biloko na ye kote ya biso soki pe Congo eza Benito Mamodi ngana moni kutu ça tombe bien. Beng sa ayana kote ya yo. Yo pe ngo ya yo ki pasteur depuis comment pe pasteur Kanyama. Nan to yo ka prédication no pétin. To ka ko kuma ka pasteur. Yango comme pasteur silent. Pendant to côté ya te. Siko tala mutoyo, tala bloko zo te ya batu. Beng sa te ya yo. Lokolo yo so zam PV, yebisa nan ko te ya yo bo analyser nan mate ya wana malamu. So bo moneza nan nzela, albo permettre te biso bibliquement comme ça to sabole li sus malamu. Yo pasteur oy. Soko yesu na mate li so buzoba bo next time. Tala ba peuple congolais. To zape na PV ya kotele makakubamba mabanga ko se révolter. Pasteur oyo soka continue li sus na mate oyo bo beta bete butala bo bambe mabanga na basemeki na yewana. Akende kuna na Tel Aviv sika uti na basemeki na ye. Saka na batute. Basemeki na baye bazoko piye mboka na biso. Monesco wana si batravaga na fo Israel oyo. Baye ko bazoko piye bazoko nyonga biso po ya telema tuna biso ba question buzoba. Peuple quinois, ceux qui t'attendent à télémission à terre, bo bete bo bambe mabanga. Comme ça qu'en tuna mituna wana na Israël. Vous voyez un pasteur noir aller tenir ce genre de prédication kuna? Point de biso toza tolérant boyeko, point de biso tolérant l'intolérable. Non, il ne faut pas qu'on permette noir moko as esclave mental qui n'est pas fier de lui-même. Il est là en train de répéter le même discours que nos oppresseurs ont rencontré à nos ancêtres. Tala on en 2022 et puis il se dit c'est un pasteur. Au moins en fait il y a un maudit. Oui. Boyebi mutu soki aza ignorant jusqu'à ce point, c'est que la malédiction de Yangowana. Il y a pasteur aza maudit. Parce que mutu normal onzamba pambola, Dieu est la lumière. Dieu c'est la vérité. Comment est-ce que mutu oyo normal amiyina na bongo na ya tondisi biloko lokuta son oppresseur mundela ebisaka bakoko na ye yenda za sous malédiction bisotin yo pasteur oyo so Mogadishu yondo za sous malédiction pour qui buzobo na tu es d'abord un esclave mental, tu es complexé de la peau blanche, tu es un homme noir à l'extérieur mais tu réfléchis comme ton maître, tu es un nègre de la maison, tu es là en train de préserver les intérêts de ton maître blanc oza ya biso te omoni yo kumisa nzambe na yo batolokola bachilombo wana
baza ba président puisque Tshilombo pas né à genoux devant Israël à lokuta au moins mukolo Congo na penser ko kena maboka ba vrai congolais ba vrai batu spirituellement illuminé ba vrai panafricain au moins nde bato lokolo to ko pendre penza na stade Kamanyola na ko regretter vina yo o ko regretter pourquoi nyataka makolo na Congo hein boza bato penza on doit faire de toi un exemple penza na stade Kamanyola yo bon comme ça to sirisi o kati moto to tindi yo kuna na Tel Aviv ba kendo kunda yo pa ba semeki na yo ok ko tshepso ba mbrima pamba yo ça mtu faut ba déporter yo hein ozonga sepe Mogadishu sepe Tel Aviv et là que ça peine mboka na mso tebi pétain tu n'ajoutes rien de bon. Oyende, tu as épousé les Congolaises que tu as divorcé à la fin de compte pour nous amener une blanche, soi-disant israélite, et puis venir maintenant nous prêcher, et sommes-nous maudites, sommes-nous tout à l'heure pas la mobile, la kabi. Kana kasukipe, tala. Yo, ogo finga mawe, o finga mama pepe nza mota Mogadishu oyo, hein? Somali oyo, ogo finga manenga moko zalakate, hein? D'abord longi naona tobota kangote na Congo. Ulio mitalo tuna kutu nzambe yo uta wapi, ozo tebse makambo zanga tina. Nous avons d'autres problèmes, tonga to se débarrasser na bata Monesco yo. Totala ndenge to ko redresser mboka na biso, to se débarrasser pe na Tshilombo na système na ye. Yo zo suna prédication zanga tina. Kwa mbrouiller biso. Hein? Keba na yo ya pasteur oy, keba na yo. Kuna na Mogadishu loka ko bangu na bazaba musulman soko meki ba ko lapider yo. Binos ba ko moni la ka bisoti oyo ko te ba buzoba na Congo po ebike Congola za la ka hospitalier Congola za large akotika yo tozo finga ya visa vya ko fanda zoka yo abeti maboko keba mais tout ce connerie là va se terminer kalate on trompe un peuple mais on ne peut pas tromper le peuple à tout le temps oyo bitumba tozana ngona mokili ezape spirituel nzamba sa terminaire de la victoire de la vérité déjà là bolinga te système nabino et comme na suka bozo zala exposé et peuple abandi ko comprendre qui vous êtes tozolanda yozela lokolo l'acception ngambu nini yozo fonctionner nango yo pokoti na liste potobosa na kiyoti o milinga kate dans la vie o milinga kate peuple nangai et puis comme on a voyant de wana kozala yibi bisombongo et puis kimia ke Tel Aviv. Oui, comme on a balaki pe moi je n'ai pas préparé moi coup hein. Et puis comme on a boyé azana ba liaison na mambo esala mana este. Po ba juif fonde bongo bazalaka. Oko soko lensi bonka malamu. Bokokuta bango bazali na ba relation na ba carré minière, bazana ba connexion na ba chef ba rebelle. Oui. Ye baba ababdon baba temka na sima na ye. Comme il parle les langues, hein? Donc oso comprendre, botala tato malamu. Normalement, c'est que Moussala Aner, il fallait que tu la moto très bien. Parce que si c'était un pasteur congolais, qui était bloqué à Boy, que Mossab, des services d'intelligence à israélite, non? Bangaki ba lande la yetine village natal. Mais voici celui-ci, il vient nous insulter. Aner boko fanda kaka boy. Kasongwano fandi kaka boy. Investigation malongo ko sala tsoke sala ki congolais wana mbango botelemi boke ko tia bloko na mno botia kuna na ba grande instance super grande instance makambo grande instance yango yoti mutazo ko tia sécurité nationale en jeu tato aza candidat grande instance wana grande instance moni été pour grande instance peut dirigé par les esclaves mentaux comme lui bako moni ndenge nini ça prend les gens illuminés conscients pour na ko simona ke tato ko sakana na biso mais c'est le pasteur. Bref, le Congo n'est pas maudit. Tu as ta réponse. Peuple congolais n'est pas un peuple maudit, non pas. C'est un peuple victime de la corruption financière, d'abord par ta belle famille. Toyokani, alors ne viens pas nous insulter. Tu l'as dit, hein? Le 3, d'ailleurs, je trouve que c'est mieux que tu regagnes ton pays d'origine. Quitte le Congo. Au service sur le côté, quitte le Congo, kaka. Quitte le Congo. Hein? Regagne Mogadishu. Tozakana Somalie li kambute mais toko tolérete que yo Somalie oya ko sakana na biso na kati ya Congo. Tala mwana mobali o na esprit ya bio zalaka no congolais te. Hein? Elongi na biso tobotaka yango te. Oza tokanisa ko zaki semi bantu mais biloko te yo za pe semi te. Biloko te yo za pe sous semi te.
kende oza 100% ya biso te ozalaka semi avant te ya biloko oyo olanda kende kuna okende koluka bisika yo uta wana bandeko na ngezela nga mamuluba botangaka Bible malamu misusu pe bino lisez la Bible. Écoutez bandeko na nga boponako soki okolanda nzela la Bible alors prends le temps de bien lire la Bible. Arrêtez de vous laisser être manipulé, trompé, insulté comme ça par ces faux pasteurs. C'est comme ça qu'on a pris vos ancêtres en captivité sous prétexte que vous étiez maudits. Mais non. C'est où c'est dans la Bible? Alors, mais pourquoi vous avez accepté kozanga kotanga Bible wana? Botinga makaka na makamna bino ya ba Nouveau Testament na ba miracle. Bolongwa na milimu ya Golgotha. Golgotha veut dire la montagne de crâne. Bolongwa na milimu na bino ya kufa oyo, ko peuple oyo. Quittez de cette montagne là de crâne. Même Zambe tango azopesa batu loi kuna na montagne kuna Sinaï. Il donnait la loi. Bapesa ka loi na cimetière te, bapesa ka loi na bibembe te. Il donnait la loi aux êtres vivants. Il est Dieu des vivants. Boni boyko. Dieu n'est pas sur les montagnes de Golgotha pour donner quelle loi à qui? Nabakran? Alors, quittez de cette montagne-là de crâne. Ceux qui besoin d'un kema bangomba, bokendo lukasika ngomba sinaye zalaka. Bokendo kuna botele mawana bozela nzambe kuna lokwa bino bwana nkema bangomba. Ule okendo mataka ngomba na Yesu kutozalaka susu na ngomba ngote. Kasi bolobi na Bible ke tango ressuscita matina lolati siko yo me makekuluzu na yo pokende na ekuluzu wana wapi me ekuluzu na ekuluzu okenda kana ekuluzu na wapi po muto me makekuluzu ngo azalaka ne susu place wana te siko ekuluzu yo me makawana okenda kana ngo wapi botika soyez sérieux bomilinga bolinga Kongo botika ba jeu yango bazwa kote ya bino matea kosakana na bino. C'est aussi votre ignorance. Cette espèce de monsieur ne peut pas oser ça en Israël, kuna meloz au Congo, pour ignorance na bino. Alright, bande konangeza lenga mamluba, love you all. Bye.